Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopesa bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko? Lelo tokolobela bino ndenge nini ba embrouillère oyo bazali awa na poto oyo bavandi surtout na France babengi bango ba camp mbata babozoba na bango ezali kosila kaka te. Bandeko babolingo tellement radio Zoomelmail ezali radio oyo ekomi kofungola bato ebele miso mingi bakomi kobanga bandeko yo kanisi soki osali pub okomi n'importe quoi otindeli bato ba message pona koloba ete radio Zoomelmail tala boye ndeko yo kanisi bato bakondima yo sanke oprouve bango ke likambo ozali koloba ezali ya solo. Bandeko babolingo boyebi ete awa na poto ndenge tozali awa tozali koloba yango ya solo bandeko. Soki radio Zoomelmail etomboli mongongo mpona kotalisa balokuta ya bato yo te bandeko ebele bakozala bato moko bakotia bango na kati ya tono. Bandeko babolingo ngai mama Rosalie na koyebisa bino ete oyebi bato mosusu na poto awa bango bazali kokanisa ete soki bazali kosala makelele na kombo ya Congo bazali koloba n'importe quoi na kombo ya Congo nde bakanisi ete Congo na biso wana nde ekochange po ete bamona kaka mwana mwasi moko ya mokuse 1m27 abimeli bato liboso ya kamera pe akomi koloba pe mwana mwasi yango akanisi ete nde mokili ekoyoka pe na Congo bakobenga ye po bapesa ye poste ya kiministre pe mwana mwasi yango lokuta ya kosangana te ayebisi na bato alobi nini ke Kabila tindaki bato kuna na France po ete baenleve mwana na ye ya mwasi botala kaka balokuta oyo mwana mwasi oyo ya 1m27 makambo azali koloba azali kokoma bamakambo ezangi tina ayebaki teke ntango azali kosala bamakambo oyo kaka entourage na ye bakomeli biso balobi ete mwana mwasi oyo na kombo ya yuyu muntu nde ye moto asali bamessage oyo atindeli bato. Me mama olie ya kotala nanu makambo ya vi na yo mwana mwasi mobimbo mela likaya otala nsima te monoko nyonso te ekoma solo lokola biloko oyo bamaduso ebimisaka bamilinga baizine. Yo olingi obeta tembe na radio Zoomelmail, yo mpenza olingi obeta tembe na biso, olingi mpenza obeta tembe na biso tozali kotuna yo. Papa Roger, oyo olingi mpenza beta tembe na biso
bakoko pesa biso basango. Mais tozali koyebisa yo. Yo mama oyo ya molai 1m27. Na kombo ya yuyu muntu. Tozali kokebisa yo. Tozali kokebisa yo soko zali kosala li seki na radio Sumbel 1000. Okosambwa. Okosambwa. Parce que salali seki na wana ba mibali okutanaka na bango na ba boîte de nuit. Oyo bakabelaka yo mwa ba 10 euros ba 20 euros. Po ite yo luka moyen ndenge nini ya vivre pendant la semaine. Alors que keba soki ozali kosakana na nga mama Rosalie na kosilisa yo. Mwana mwasi mobimba soko tali mbanga. Forme ya mbanga on dirait ba brouette ya kalo ebandaki komema ba matiti na tango ya ba flama. Mbanga mabe. Yo lingi osakana na ngai. Yo yebi ngai. Ngai soki batelemisi ngai na yo yo oza te. Nazali koloba yango yo oza te. Okende kosakana na kombo na ngai. Lokolo luki guerre. Okomona guerre yango malamu. Moto moko bomwa eteni ya mwasi bazuye batie na kati ya banyoso mwana mwasi nini bandeko. Soka azosala marche na baninga na ye, il faut bakende koluwe kaka camionnette mobimba po batia likolo banda koganga makambo ya Congo. Oyo mwana mwasi ya ndenge nini? Oyo mwana mwasi ya ndenge nini eta yo moko papa Roger Lobananu. Mwana mwasi ya ndenge nini? Eza bozoba mama Rosalie. Bazangi ndelo. Azako ya pe azako loba. Yo si monanga mama Rosalie na tiki mabele pralala. Na Facebook. Ezande bozoba. Yo mwana mwasi mobimbo zango loba makambo ya Congo. Ozango talisa ete pona kolakisa bakonzi ya Congo yo ndo yebi mingi. Mais na kati ya Facebook tala ndengo tikaka nzoto na yo. Mabele nyonso tu pralala. Ya kukebuka ndenge balobaka. Oya kosakana na ngai. Yo yebi teke bato yo zango sala na bango ba makambo. Oyo zango loba pona bandini yo yebi teke bato wana bazali entourage na biso. Yo yeba kitenge biso to ko repérer que yo moto zali ko sala babiloko wana. Mais to lobi yango to ko silisa yo lokolo luki guerre to ko silisa yo ko kamwa. Mwana mwasi ba pake on dirait ba mama oyo ba kanganga ba nzete ya nini ba kanganga ba koni na nini na kati ya zamba kuna na kote ya ba pygmée. Aza ta na forme te. Ok, ça Mbanga on dirait ba brouette ya kala ya tango ya flama. Sia. Yo koloba na ngai yo. Tika papa Roger, tika na lobela ye. Yo koloba na ngai. Yo penzo ya koloba na ngai. Vraiment. Ezango salama ndeko nazako yebisoko komi kosa te. Soki ba telemisinga na yo ozate. Nazali mwasi kitoko na lobaka yango. Pe bato ba yebi ngai. Ba ko témoigner. Ngana za moto bagoko kokisa na ngana yo te yo zali eteni ya mwasi yo. Kibula na bino boza kosala yango na France kuna, bosala yango na malembe na ngai te. Ba kibula na bino ya salite ya solo kolalaga na banganda. Boza koyokisa ba congolaise Sonia na poto. Aza koyepe ona komi politicien wapi? Yo moto za kolala na banganda, kosanzaka na banganda. Basi ba yeba yo. Ba mona kaka mwa moto moka mukuse bo bimi na ba paquet za koloba ite ye politicien. Yo politicien wapi? O moi français on a za koloba yango nde mi bengi politicien. Koka moi. Continue. Ngai soko sakani na ngai. Ngai na kokende na yo ti na suka na go chao penza na contre mur. Na linga ka ko finga ba mama teme lokolo yo tumoli ngai. Lokolo tumoli biso. Okomona penza do go chao contre mur. Ako ya pe banini aza pe komila kisa ye moto mobimba kaka aza ko loba pe makambo pona bakonzi ya Congo ye bi makambo bakonzi ya Congo baza ko sala zango ya pe je suis furieuse tala moi eteni ya moi si je suis furieuse oyo moto mobimba po ete basala marche olibo luka na bino kaka moto ya mulaya simba ka parlophone lobaka boko kende ko luka moto ya mokuse boy bonwe la gaita ngonyo su camionnette quel musala kokamwa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo boye bakayango ete
Radio Zoumel 1000 bandeko ba bolingo ba oyo balingaka vérité nde vérité ekokangola bango à travers na nzela ya Radio Zoumel 1000. Vérité na biso ekomi kosala bango kimpelekese ekomi kobangisa bango. Mais ba plan na bino nyonso bozali kosala na oyo etali Radio Zoumel 1000. Boko kokate tokotia bino contre mur. Tokotia bino contre mur. Bakozala contre mur mama Rosalie kaka ndenge tozali koloba bakozala contre mur balinga te. Tokotia bango contre mur mais boye bakayango. Ba oyo bazali koluka guerre na Radio Zoumel 1000. Bakomona ete Radio Zoumel 1000 ezali radio ya mokete ndenge bolobaka. Parce que boye bakayango ete tango bino bozali kosala bapla et surtout nazali koyebisa na mwana mwasi ya mokuse yuyu sala ba jeune yo okende kosala na ba mibali yo zwaka sala ba jeune yo okende kosala na bangande siko salaka parce que soko meki guerre na biso okoimona guerre pe kokomela o mabe même na groupe ya batu na yo zalaka na bango wana bokomona penza guerre ndenge ko banda. Parce que bosala ka bali seki na bino bosala wana musika mais siko boko banda ko mona ete boko banda ko bunda na ba fantôme boko kamwa penza yo za wana yo to yebi yo mais yo oyebi biso te biso nous na pouvoir ya kokoma même sika yo zali to ko pe kokoma pembeni na yo pe to sali yo ezala mais keba toza ko biso keba po ezali toza ko bunda na fantôme oza ko bunda na fantôme. Alors, si vous avez un na fantôme, keba si vous avez un makofi ngulu oyebi position ni nesika fantôme azate. Peut-être que fantôme abimisi li kofi et si ko jouer la yo, na penzi na ba makofi ozo ko beta na mupepe ngulu et si ko kende ko kwea, keba esika wana ezala na basende te. Biso tangu to pesa ka ba émission na biso, to pesa ka yango, ezali to pesi basango. Pona na ndenge te kotalisa bosolo na ba peuple ba oyo balingi bosolo wana te baboyi ba oyo balingi yango bandimi mais toyebisaka na moto te ke il faut kondima yango kaka biso tolobaka bato oyo bazali bato ya mayele bazwi yango babombi mais bato oyo bazali moto eza kosala te balingi kokontinue na bozoba nde bazali kokontinue nango mais keba koluka guerre na biso parce que soko luki guerre na biso tozali koyebisa o ni ngwanda ni mutu moko opposant congolais wazali na poto akokoka ko supporter yo na guerre wana yo lingi koluka guerre yo lingi koluka na biso bato Zoumel 1000 na banzi ete mutu moko te akokoka yango parce que kozala guerre moko oyo ke na banzi yo moko okomona neti omitie moto na yo na moto et place wana nde siko koyeba lokola yo za kokanisa ete Radio Zoumel 1000 ezali radio ya simandaku okoyeba sikoyo qui nous sommes. Bino boyebi teke bokanisaka ba makambo nyonso bino ba congolais bosalaga na poto batu nyonso basalaga ba makambo neti liseki bokanisaka kaka ba makambo nyonso ndenge lekaka eza liseki continue ka gotia mosapi na moto mais kebisi yo ezali kaka ebandeli bako kebisi yo sala kindumba na yo ndenge osalaka na France ndenge omelaka balikaya na yo ndenge okotaka na bangboite kolala na baboite kosuba meme na baboite basi bayeba yo mais keba soko ozali koluka guerre na biso nde ekozala guerre moko ya mulai pe yo moko okokoka te okokamwa ndenge guerre oyo ekokanga opanzili meme na bagroupe na bino oyo bozosala wana soki bino bobangisaka bato oyo mosusu oyo babangaka bino mais yebaka ete biso okobangisa biso na eloko te parce que biso jamais tokoki kobanga mwana mwasi ya 1m27 parce que taille na o déjà ezolakisa ke ozali complexé yango na à partir ya taille lokolo oza complexé na esika ya bato milai il faut lobaka po batia oka mwana mwasi mobimbo tali mbanga boye te forme ya mbanga na yo soko tali yango talanga forme ya mbanga ata kutu yen akoko oza na mbanga aza na mbanga neti ya yo te oza na forme ya mbanga moko mabe oza na forme ya mbanga mabe mais lokolo bandi kotia mosapi na Radio Zoumel 1000 okomona guerre yango place kokende lokolo bandi yango yebaka eke guerre bandi lokolo lukaki guerre kanga motema tina suka tokokende na yo tina suka mais tokolakisa oke biso bato ya Radio Zoumel 1000
toza batu oyo tosakanaka te pe tokosilisa yo kaka na poto tokotia yo contre mire mwana mwasi mobimba miso ezobeta beta ondire amoni nzoto ya mobali oza kofinga mama Rosalie yo so mona mama Rosalie akangi bafoto na Facebook atiki mabele epolele pe atiki mipende nyonso epolele wana nyonso to ezali oza kobipe mibali oza kokanisa ete bakolinga yo nde bongo ezali mawa pasi na yo me toyebisi yo ke continue kaka na biso la guerre me okomona ete guerre yango ebandi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kozongisela ngai maloba na banzi ete bandeko babolingo oyo tozalaki na yango mpo toyebisa bino yango wana mpo ete bato mosusu bakomi kolinga komeka biso me yango wana tolobi ete bakanisa te ke bajeune na bango oyo bamesana kosala bango na bango baya kokotisa yango meme epai na biso soki bomeki kokotisa bajeune na biso epai na biso bajeune na bino wana oyo ya salite ya solo bokotisi yango epai na biso tokoyebisa bino tokolakisa bino ndenge guerre yango ekozala parce que liseki na bino ebandi komata nzete soki bomesana kofinga bato mosusu liboso ya kamera me biso tokolakisa bino sikoyo ke qui nous sommes bato pamba yo kanisi ete soki ozali koloba français wana français nde elingi koloba nini moto mobimba bozomba ezali komonana na internet moto nyonso to ase amona bolumbu na yo azali koyaka koloba ete ye yuyu muntu moto mokuse 1m27 azali mpe koya koloba yo olingi osakana na biso yo olingi mpenza omeka tembe na biso me yebaka yango lokola oluki problème na biso kanga motema ti na suka tokolandela yo ti yo moko okolemba soki ozali kokanisa ete yo kozala makasi koleka biso me biso tolobi yango tokosilisa yo aza kotia elongi lokola moto azali komela lotoko na diamba mwana mwasi miso makasi ayoka te soni te mwana mwasi mobimba na miso ya mibali koloba ayoka te soni te yo moto mobimba avant opesa mwa maloba message mpo na Congo il faut bazwa yo bamatisa yo likolo ya camionnette bamarshe yango nyonso tu bokobanda kokende kosala na bamboka nyonso il faut baluelaka kaka na bacamionnette mpo bamatisaka yo na likolo nani atindaki ozala mokuse nani atindaki ozala mikumble bakokende marshe kozala na France il faut balukela ye camionnette bayaki yo na Belgique ndenge moko il faut balukela ye camionnette bamatisaka ye na likolo mpo na nini boye badepense na badepense oyo il faut kaka baluelaka ye bacamionnette mpo na nini apaza koya aza koloba ete ye politicien sia yo politicien na Congo soki tozwi politicien ya tai lokola yo alors Congo ekomi mboka ya kokufa aza koya mpe aza koloba yo kanisi soki oza koloba français nde elingi koloba nini oyebi te koza na comportement oyebi te koza na réputation mabe ya na poto bato nyonso bayebi réputation na yo na France mwana mwasi mobimba kolala na banganda na babwati de nuit oyo mwasi na mwasi ya boye ndenge alalaka mpe na banganda ntango mosusu balekaka ye mpe okoyeba ndenge nini salite ya mwasi yo elingi osakana na nga na mama Rosalie yo elingi mpenza osakana na nga mwasi moko boye aza kotelenga na kuna na France akomi nde na makambo ya Congo kolobaka yo kanisi soki olobi bongo nde bakonzi ya Congo bakozwa bakopesa mposo koma ministre me toyebisi yo lokola luki guerre na biso guerre ebandi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali tokosenga na baauditeur na biso bolimbisa mpo ete moto oyo mwana mwasi oyo ya 1m27 na kombo ya yuyu mutu alingi nde atia mosapi na lisu na ngai mama Rosalie me lokola alingi ameka maji na ngai nakosukisa ye nakolakisa ete ngai nazali mwana ya mongala ya solosolo ngai nazali bana ya bangala lokola ya bino te oyo ya salite ya solo oyo bana ya bangala oyo bazalaki kobota bino na kote ya bamai ya bafleuve Congo na ntango ya fleuve Zaïre mama akoyoka mpasi yake na fleuve Zaïre ala yaka boti yo na ndenge kobomba na nsima ye abimisi yo na mboka alobi tala mwana ye nga babotanga na hôpital mpenza oyo ya bamindele na ndenge ya solosolo nga nazali mongala ya solo nga nazali mongala ya salite neti bino te oyo bozali kosala kindumba na poto ya pamba
ngai nazali na mobali na ngai nazali na ndako na ngai pe na se comportaka bien. Jamais mokolo moko na tikala kolala na nganda. Jamais mokolo moko na tikala komela litaya neti moto azo komela diamba. Et je suis sûr amela pe diamba. Bino basi bomona mwana mwasi mbuma misu kauka esika ba mibali bazali. Ata tina te moi eteni ya mwasi moko boya lingia ya kosakana na ngai. Mais dere bandi lo kolo chamo sa bepe na nga mama Rosalie na kolakisa yo. Ngai na kosukisa yo kokamwa malgré ça na nationalité na yo française wana mais na kotia yo contre mi kokamwa. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali nde na sima ya bangonga tokotalisa bino basango oto bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko bolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosileki ko likisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini